sexe na libanda boy na ndenge ya loba ka ndenge azala mbai break wana eza penda na niveau na eti mais ça va ozela idi dikola te naza olinga penda na mona matière mais batamine ne mabenda maoka ya mwana so break ya mike bo ezaka rapport na bakisi mais nzambe alimbisa nde namoni eloka batu mais misi masengi nya nzambe alimbisa ondimi opinion na nga te bana na udi yango tofundanga mais oyimile ndenge wana kotika sexe na ye libanda nanga nde laotala nanga Zambe na moya olatike mo vanzina bosantu ozinga mina bajelo akoyemela kayo tongo pe popa Zambe na moya olatike mo vanzina bosantu ozinga mina bajelo akoyemela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote bandi MDG TV mafuta sika zenga mno kanda avec un grand jeu kana kata actualité bande ko babolingo et que zongi to bima mnyezo le kana communauté ba matière za tellement ebele kuna mboka mabe kuna bazongisa boye bakitisa bamata babeta balongola bilamba batika mutakala mabe dossier mutakalisation ya wayambo on a réaction ya l'homme de pétage bino webi de Nilesier dans ses délires alobi na niveau bokechu andimaki te ka kozala moke bongo ya bana kozela amona matière ango tanga moni akamwe et humiliance bandeko na ngai naza na intérêt moko te ya koya kose moke na bokechu to ya kosepela na malheur na ye mais est-il que bandeko toza kopesa toli mikolo nyonso mambo ezosala pasi mambo ezosala vraiment passé. Moi je crois na sala ba émission belé awa sur makambo ya combat ya ba mafinga et autres batu ba ibisa ngano eza makambo ya combat eza combat tous les coups sont permis et nalingi tozala nanu ba réaliste tozala na conscient OK bande on a bana lo bato za ba réaliste biso musana biso ezaka ko sala analyse pe opesa conseil et na vidéo oyo bato bele bomona vidéo ba filmer bokechu bato bele ba moni vidéo na vidéo wana on l'accuse de pédophilie et il envoie sa bite aux enfants. Bat balobi non eza nango kaka bakosi tout ça po et baluka peut-être ko pakola e ber nde balobaka ou soit bazwa neti raison et agression quoi et non eza cause à combat ndenga malmenaka bango tout ça yango wana bandeko OK tolongola. Parce que jusque-là, rien ne prouve que Eza solo et que agressé Bokechu pour un combat. Bokechu dans la poto, baloba basi ba porter plainte. Normalement vidéo wana Eza moko ya babilo oyo baza na possibilité de retraquer bat basala ki mabe. Et toyebi poto za pe mboka ya caméra mais jusque-là toza na confirmation te que ezali pour un combat. Et bah kiza ba tout moi ebele tango esalemaki nanu quelques semaines passées tango yemora ya kolukobeta yango avant ba vidéo ban ebima alobaki eza Jean-Pierre Bemba après quelques jours Félix et lelo oyo pero loir abengaki ye je crois na retient la vidéo wana je vais voir si on a la possibilité yango et ba soupçonner ba lobby que pour apéro ezali mwasi yangeleka donc Denise maman Denise Moutou
azali commanditaire ya ba makambo oyo en complicité na ba Sylvie Mulumba ndeko Jekoko et na bana basi oyo ya baloyenge oyo ba voice auteur obima récemment awa balobaki ba makambo. Bon, problème était kuna balobi ke pédophile atindaka ba mitakale pa bana bato. Bon, tokende na rubrique ya combat, OK? Motuna nange ezali Bokechu azali plus combattant que les autres combattants, je ne crois pas. Bokechu atambola na eso basala ba opération mingi na eso pour nini ba target eso te karaye ba combattant baza ba ebele, pourquoi karaye ba misusu te ngai ta on a bandeko lo ba mambo ya ba mafinga awa na pesa ba conseil depuis na loba loro moko en disant ceci omoni mutu mususu ofingie a occupé na été mutu mususu ofingie a okanelo mususu pa kokotelo akokotelenga akokotela yo pardon nganga mususu akotinda pe basalo mabetu komba bomayo lelo oyo bat barolo baka apona komba ezaka combattre en ce qui concerne combat. C'est vrai, mutam tozo mene liti na na ndenge na biso nyuso to bunda pona mboka. Bokecho so bundela pe mboka na ndenge na ye, ce qui n'est pas mauvais. Mais Babylone on était ba insulte et honorakate. Na lobi quelle est cette personne? Wa kondima tata botaye to mama na ye. Ba imilia kai ba finga kai ba mafinga ya mabena bike batu ba ya koloba ba kabila ba finga bango ba Olive Lembe et autres, oui c'est vrai. Ba finga bango. Mais tous ces gens-là ezala Félix et autres bazala rapena babatuna bango et kozala personnellement Félix te to Denise te to Songolo te to Paralate, mais ils ont quand même les gens qui les aiment, qui les soutiennent, ou encore banana bango ba famille na bango bande ko na bango o ba ko kipe ko silika ko sepelate et du coup na kidiba akutani na yo to aibi position na ko zola yo to akopi ko tinda bat basala o mabe tant to zolo ba awa batu ba omona onkaneti yo lelo oyo namoni batu ko telema de gauche à droite koloba soki bo tiki bo kuchu bo lumbunde e sali nini nde pekisi combattre bomi combattre échanger et longoli ki bo kechu wana bino nde batu bolobi pota muso komeli bino te ba mutakalize yo c'est vrai bo kechu za mungala peut-être pona ki mobali kaka na ki mongala aroya ko lobata muso na miso abato wa bo mona renota non ça va tout va bien, attention hein, attention, c'est un père de famille hein. Il a des enfants bino bokanti ba Davina wana na babana na misusu wana bana mikolo wana bana ebele ya mibali ya basi. Imaginez quand ndenge tambola ki bongo mobali ya Davina wana tope copain na ye et chéri ya mwana bokecho mobali et autres ba moni mutakala ya bokilo na bango bino bomona ngwelo ko malamu bomona ngwelo ko sengo to bomona ngwelo ka mokie bozolo bata musupo ekomeli bino te bolo bata musupo ekomeli bino te bato ba kolobake esali nini boza ba inculte bato bolo bake non sikoyo ako continuer kaka boza mayele te parce que si réellement bobane ko linga bokechu bolongata musubo yebisa ye ke abongisa atika combattre mais abongisa y a pas que lui combattant hein? Batu baninga bayara na ba argument asali émission à lobby que non tu le moisin incompétent vit ça babetele maboko bazé belé bayebi bango baza pe respecté par rapport à ya combat na bango siko pona bino ba anti valeur ya mafinga et autres kasi bo bomisa mutute bolandi témoignage na yemoko je crois peut-être na ochela bino ngo na vidéo ote mais na vidéo mususu bolandi yemoko alobi tango bakangi e catch malheureusement moi to tchango a ezate parce que ça agression bo mona wana tango bakangi tango bakoisi na mabele photo bo mono ta babambie na mabele ta bakangi e catch azoganga madidi yemoko alobi ayoki kati na ye alobi Saint Esprit alobi na yeke soko alobi o pourtant moko akangi e catch abane ko leka baye bapesi yo bonjour akome peme na ndako déjà pas fongola porte na ochela bino mo boyoka ye. Je crois peut-être na vidéo mususu ana nga juste na meka ko éclaircir bato yo ba ko finga to ba koloba makamu je sais pas quand ndenge ba congolais ba mesana ezaka bato yo ba abruti permettez-moi s'il vous plaît. Ah oui, parce que les gens qui réfléchissent ou encore qui raisonnent ba biloko bokecho asalaka au nom ya combat et c'est inadmissible et ça biloko toléré te.
ye moko lobita bakangi kachi siko moko kuna zo luka longole bilamba siko ya zo bunda abino ayoki kati na ye abino so na lobi na bunda na bundela mutakala na kanga pantalon na okufa parce que moko akanga ki kachi muso akia longola pantalon alobi no so na lobi na bundela na bomba mutakala ba oboma ngai siko yo bandeko na ngai bokechu age pusane soki na eloko basalaki wana bandeko akangama ye pe makufi bolinga boloba nini non te eza combat courage pe à son âme courage na mwasi na ye na bana na ye mais bino na bandako na bino na babana na bino na babasi na bino la vie continue ye ya bana batikali ba orphelin mwasi na tikali veve c'est ça le combat batikali konyokoma parce que a père de famille ana ba rôle à jouer na ndako na ye aza utile na famille na ye aza important vie na ye ba limiter ngo lelo boloba ke no te bomoni zaki non un moment na vie il faut osa maïle il faut komona musika et puis il faut okanisaka OK il faut réfléchir tant ba français ba lobaka avant ko loba il faut retourner langue cette fois il s'agit ça ya réflexion OK avant ko poser acte to ko sa likambo zo ata ko kanisa mutu apekisi bokechu combattre mais lolenge ya bokechu ko menele combat nde mutu et créer ba problème oy ngana assurer certains bokechu au changer to pas rebongisa vous savez quoi tant ba ke ba porter plainte déjà ye moko zaina ba dossier kuna ba kuti na plainte autai que ko soit plainte déjà na mbila ya Deborah Lukalu est-ce que ba bosa au courant Deborah fallara beta concert année passée arena année passée certainement vous rappelez et ba combattant kande ba ngena ko telemela ba nini wana Deborah abanga ki na ye ba problème wana ndenge zalaka kaka tout ça anila concert na ye certainement ba tupé kaka ba cotiser moral qui ne ko porter plainte parce que elle avait dépensé aussi son argent a dépensé ki pe bambongo siko nyonso na mutu ya bokechu asa mutu te asa mutu so ibino bomona kombango za noble to légal mbila nga accepter ba plainte wana nga accepter ngote parce que zo sa musala na selon vous asa mambo malamu selon vous mais ce qui mbila zo ko tenir ango au sérieux ou encore à cœur en considération et ça parce que ça mambo malamu te et azana ba mise en garde de belendenga za azawana et bino bozo ko betele maboko na place peut-être bo conseiller muto bomoni yango mon ba congolais bazalaka ba tumoro vraiment tinate ma mingi pe pasi bozaka batmo na sima ba anti valeur na ba mamoro ezanga tina ta la bible zoloba pona chité oyo lingi ba salote ko sa moninga te OK ba kombata ba beta batu ngana oto yebiango ba kombata ba agressa batu ba kombata ba beta ba père de famille ba sumbisa batu na ba bilamba ba sepela nango ba saela ngo ba fete ba melango ba champagne des ala sujet ya ba moquerie ya ba reerie ba tata ya batu ono ya combat ya modèle nini ya ba agression ezalaka wapi babokechu batumba ba train ba mituka ya batu na ba infirme mutu mo ba tambola na chaise roulante électrique na ewana abi ke lobe okena e musala a parquer en place a parquer libanda tie ba chaîne na tongo la mukaboye akuti eziki et pour assurance ngo ezate ke bobenga ngo boye mbala moko ba yeko tikelo mususu bo muto mona bokechu na ba vidéo chamoto avant que ta prison makambo a côté la boloko certainement besoin au courant ziki sango siko ba mindelo bokero tumba mituka na bango na ba tcha trouble na Congo. Est-ce que vous savez il y a quand même des blancs au bas côté la biso baza de ker na biso na ba marche na biso bo mona mindeleti et puis bino lo bango que non bazo sala ngo bien dette coloniale élite eza buzoba il faut que vous la part des choses so bo sala mamu sans réfléchir ba résultat rozalate positif au contraire et la bino ça va retourner contre vous ça va vous rattraper les lois de quoi on a ba problème nambila likolo nango humiliation o bino bomo nango elokote parce que ça bino te amoni tata mususu biso ba mongo mutakala ze lokote pona biso bino bokanze so osali bokechu c'est eza buzoba di koloba ba biloko boye ba réflexion boye ba analyse boye eza buzoba bozolo ba bongo po ekomeli bino te na otopesa bino exemple wana bana bokechu bana ba master te bana bokechu baza basi bakoli baza na ba chéri baza na mibali baza na babasi bokechu aza na belle famille aza na ba bokilo aza na ba semeki dites-moi
kaka ndenge bakoseka wana keno mutakala ngo mukie bo permettre nga bandeko bela munoko asalaka wana kande boyoki Denis Lesi bela munoko asalaka bongo azande bongo siko boyebisa ngai bamaster ya babana na bango bamoni eloko yango wana ya mokio bazokokumi le père de qui? Ah mais c'est le papa de Davina. Ah kyo siko bino bomona mamba malamu. Est-ce que boyebi ke ezana bato se suicida pona ba mitakala? Est-ce que vous savez ba vilipande akokita mibwaki na immeuble? Est-ce que boyebi siko na place bo luka bo pesa conseil bote ya mutu abongisa bola kisa mutu nzela ya malamu no wayambo moni kombe eza bien modèle ozosela ngo ezala ngo mabete même ka ko améliorer muke en enleva eloko songolo ko bakisa eloko pakala biso nyosto luka Congo ezala libéré. Non bino bozo ko encourager courage wayambo continuer kolemba te ata basali bongo mais bongo soko babomaki ye so babomaki tata ya bato bino bozo ko encourager à continuer bongo bino mo boke ko sala te po anini so babomaki ye bino bolinga ozala kimia na bandako na bino bozolia bozomela bana ye bato balinga baza ba perdant mwasi na ye famille na ende linga za perdant. C'est ça les Congolais et ama mingi eza pasi ngana ina aka na pesa conseil ngana ina aka na sa analyse na ngai na lolengi na ngao monela makambo pona ngai wayambo abongisa courage à lui o ekomelie ezali mambo ya esengote mais abongise kozala malamu mingi et c'est triste mais sinon c'est ça la vie, courage et pas na wayambo balobi que non. Bon, de toutes les façons, tout de suite au lobby. Batumsu bo sepelité. Mais pourquoi basala ebo? Siko yetango asala rango batu to bana osala ngo batu. Ezaki malamu. Batu wana baza batute. Yende mutu. Bako sala ebo ete. Mais lorsque le combattant bana ko tabase batu misu, y a pas longtemps ka soki semaine oyo ba marche moko uta ko salema. Ba beti mwana mobala batu na église. Asa soki évangéliste, soki pasteur, bon na ebiti so ezai problème ni ba ino lukani na église ngo so ipe. Ba beti ba combattant nyonso ba beti kuba siko boye bisanga. Est-ce que mambo neza ko encourager vraiment tabino moko po sali nini ezala raté biloko misusu na communauté o siko lelo ba beti wa yambo bino bozo silika bozo sepelate ba sali mabe mais batu musu bazo ko beta bango bozo beta maboko, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et à ma mingi la façon ya ko régler ba compte ya ba congolais eza kitoroté eza propreté eza malamu te eza bien te bible lobi olingi basala te ko sa moninga te siko kaka yo sala ka yango lelo basali et siko bo regretter bo capable bo non trouvez ça normal parce que bino bo sala rango et si vous trouvez que ça mabé donc changez bo bongi ça mais bo mona ba y réfléchir ba ya ko finga na ba commentaire ouais bana balabala ba shega gambela o lobi nzamba sala ngolo ayoka mawa na circonstance mo azuivi ay pas se retrouver na poto tellement conscience ezate éducation ezate awa ya na commentaire a fingi sans toutefois à comprendre les amis. Sinon c'était ça, abonnez-vous massivement si MDG TV Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame, activez la cloche pour ne rien rater, commentez, likez, partagez. De bonnes choses tout le monde. Balasima. Merci, au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.